tous les internautes, surtout bienvenue sur BTV3, votre chaîne préférée. Nabi que nous aura ébellé ceux qui vont monter l'Android de la presse congolaise, Nadège Beauté, pour vous dire qu'il y a un masolo tala. Kabali solo, donc ça émission mon la chaîne la bino BTV3 au tu as qu'au bête la bino pour te partager la bino tout sur la tête tu es maman solo quand des alaka ou baksa ba deux pour ça ba concept là ndeko ba jamais vraiment na ba problème donc il nazo ça ka leste mutu donc mikolo ba appel ou ma solo côté belé bokoto vraiment souci na ngeza ka bo s'abonner ba on va s'abonner et belé pour beaucoup rater décembre on est ma solo vraiment la personne bote mingi na boss na ngai papa Pierre Elvis Brazako bote no skozwa mina maman bande ko na nyonso na la bino ya trop et pour papa mon cordon mon réalisateur papa Mardoché Kweso donc merci toi papa donc to sam sala karambingi to solo ki quoi donc merci na bino nyonso na bino makasi ya dadi Lubaki mon grand frère propre depuis Paris mon sponsor Katayo ya dadi papa Nestor donc bino vraiment na bomba donc ma grande sœur propre Marlette Bolumbu Beauté depuis États-Unis d'Amérique monté ma bateau ya Apollinaire Tembezozo un ma parent ya Winner Céleste et Wendy Gloria donc na la bino ya trop vraiment vous allez brancher à on habite TV3 de bourgeois talama solo et belé maman solo to betera bino ezarate kaka po to ce qui sabino o kaka boyoka soit raba songi ayo kaka muninga salimela ki muninga ndenge nini muninga sala ki nini mais bo apportera pe moi en plus na masolo oyo le peso j'appelle les solo na benga to beta les solo ba na pa peso mo ba conseil on tout na question de te ko vana comme na tema tel quoi itilaire so zanga li solo ko bengi to solo la yango na ba téléspectateurs so bito tanga kombo to tangi so c'est un peu la tanga kombo tendo ba mususu ba benga ba tanga kombo te to tanga to vraiment carnet to na masolo eza ebele mikolo to so beta mingi masolo ya Paris à Paris donc quand on va trop matata donc ça n'a pas na biso moko papa Jimmy moi aussi kaza ami et papa Jimmy tout temps na biso non na été donc papa Jimmy donc moi ce que je vois papa Jimmy papa bana vraiment on est comme quelqu'un qui a bolongo na âge quand même le qui est comme goût boya kichasa te parti azobomisa basoti moto banini oya mona ngote yo ngoti kana mokilika pona bolingo donc papa j'ai mbote na sozwami donc balandi nyonso ya BTV3 donc li solo ezabuni papa na biso na kombo ya papa Jimmy aza papa mokolo aboti déjà aza na bana na ye kaka nde posa bolingo silaka bana mibale te silaka bango na retard papa Jimmy wana azaka na serve mo balulaka na ye kuna na Paris serve na paza mo bambongo na ye alukaka ne taka bino kayu mo so ebi koluka te donc eza pasi biso kutu ele mo imengali bona bino okena ngai te na bino na so bimite bataxe belé donc faut kaka ko makayu bino nyonso bokenda mama na mona mo mikene mais avanda na ye moko achane pause kanela ba acha pause na mambonga bolingo donc achane pause avanda na ye papa Jimmy a kraka mère na nera mpote a kraka dokiko mais azora temps le bela maman te ta sœur ni na faire rapport mon temps comme les até tala sœur mbinga tala taille basta le pas mon avocat tala sœur pas bien ko c'est moi bien sinon on a bien ba ni ba kola na bango ba kota ba bango am souper donc azangi bien papa Jimmy kraka sœur ameka ko aborder sœur pas bien ça dit na temps là na zanga na pesa mbako dala polisi bana na fanga na sala na moko bona papa Jimmy kala do de tumbiri na mbingu kutina mu vite on va tuer moi sauter alandaka maman attend par rester les gens après une scène dans restaurant ba faire na bango la solo na bango mais ye kaka azaka négatif maman mon père ma kasi
Papa na me, donc c'est ça. Papa na bita, cuisine na ko beta moi soko et ça me souci quand même tant on a na salle loko a oyamba mbangu ko a na linga pa mo na prise à suka papa zo pena javel. No mo ba javel na mna kuna litre pour na 2 litres wana. Azo pena mela javel. Hein? Atanga kuna aje na mwa bana mali na kidogo sana ndio tunaweza wote kuna mlao. Na sika na kidogo. Mwa bini, mwa pressure kwa kwa na point, mwa leke mwa sika kwa mbaya. Nikatana sana mwa. Na kweli kwa kama hata mimi sasa papa ni kitu cha sana ndio kwa hiyo ndio za javel azati ni comment papa me javel na kutale wo kuneza kana bien oye kamba moko papa simba ba wana na sa diligence papa zo ila kana kombo serwana bebengela ngai buta telefone nga bomona nimero moko ya exemple to ba Antoinette ona ha nimero ya Antoinette zana bebengela donc ça toi on kopo maman na soka ye ayokele mawa akonzima ye bavana bulungu babenga maman Antoinette ntango azaka na hôpital toyebi te ayeka na hôpital bo azobela grave donc abuka kobenga mama kasani azope motuka ne otokote ye wana ke akoma bwata botandelela kodie eleza okutumia pasoteni akonsoka lifele agbengeli apapesali ekuna nini bona mo onsepe na ye mama na jamais onyebi bona kola mwasi mama na boya bizarre bona bavanyika na kaka journée wana tei apesi conseil tala bana tala bo mama na aboyi na ye apesi baloko na ndako azongi papa abiyika hospital non on est que papa on a que j'avais un problème à l'école la raison si on va travailler la rester là c'est bien on a que ça oh les aboyés mais quand on kabali solo atayo moko na aje ya ngai so na lingi mwasi aboyi na lingi mama na mingi Antoinette wana mingi na juge j'avais na meli malgré le j'avais maman mon sana boyi la kaka ce qu'on va un problème dans c'était expliquer qui on a mélange j'avais la nebele donc si là le moyen na ndak bayane na hôpital azika kini donc ya koma na mauvaise haleine quoi mauvaise haleine etikela donc ce qu'on le ba place bat bazai ça solo et nous mon boyi maladie on a bien ko na so ba ngani monga na yebi mauvaise haleine siko c'est ça yango ya kokabali solo te photo ke rebondela mama Antoinette adinga ye kaka tombengeni po mama Antoinette pa bi non pona mega koswana mama natalisi etale mwana kutomi mama le pati oyo mbala ko ni atemele javel on va âge comme on va âge suka ba 18h à 19h mais abonka oui c'est comme ça ni pesa na mama wana et papa Jimmy oyo ta mama ba noté ko fona ta mama mususu so mo la posa me ko fona za kana me bo mi ba mi kana so ku fina hot okele ba oseala me na ba fleuve ko no mi bwa kino na might okufi mi keleka na mutuka no ke ko mi beka ta so na poto mi ngo so na vraiment que so mi ku fana ok ku fana bolingo vraiment il va pas se sonner mais quand même ça la fait le fait que mi ba di fe ba lugara biso bon les biso trop maman penza félicitation on a âge ya yo mukolo bon mo levi tata mukolo trop matata ko tata bolingo koto yo basi balela mibali basi miboma kwa mibali koto penza kande pe mibali wala ndaka mine pe olela biso omeli ko j'avais vraiment gloire à Dieu ok on profiter lo mabesa emite maman tobi ki na poto pour la baki césar nango ba médecin makasi baza nango mauvaise haleine wana et aussi ya owo ça peut pas ça bolingo mais papa aussi peut koli otikite oh bon amour ngala bon
Donc Tony solo ezaki nde yango wana papa Jimmy ali amiboma na ye likolo ya bolingo alobi akokoka te bana baza te atika ye moko na ndako fo azaka mame na mwa mosuni na ye ndenge ezalaka nango abetelaki mwa tour alata ye mwa robe de nuit alekaka mama mpe alobi oniaki ngai to te basi ebele baza na paris baoluka mpe mibali tani bayaka kozwa mibali ana Kinshasa momi kozulazula biso bamibali na biso surtout ya bagene biso moko tokomi kofinana mpo mibali bakomi mike basi baleki tala ebele na Kinshasa tande tokomi kofinana baza kuna ozulo bango te toyebi te nini kaka okokangama mama oyo ezolanga afrika donc bisolo tokontinue peut-être aide na bino eza nini mama wana asali malamu to asali mabe tini nina comme na niveau ya hôpital na omélange affaire mais akangi ka motema donc maman vraiment oza mwasi dynamique félicitations na yo maman vraiment biso mpe basalaka bango mpe boye mpo biso tokokaka pasi po trop c'est trop basi baleli trop papa Jimmy franchement kosalaka boye nzambe azopesa omoya ayebi pourquoi oza na mouvement lelo donc tika na mama wana amoni na ye aboyi luka basi mosusu ebele basi bakindi kuna na poto sokoki te awa kutu tanka ozokitaka na aéroport ya njili okuta bao baza wana na bango nyonso basala ba rva na baokelela bolingo basi ebele bana problème je t'aime. Donc ciao, prochainement on continue solo. Merci mingi, merci na boss na ngai pour la confiance à papa Pierre Elvis Brazac. Merci aussi na mon cordon papa Mardoché Poisson. Donc la labino ya trop ya dadi le baki des gros bisous à vous. Bobenga ma solo zébélé. Donc chaque jour on doit ma solo et puis suite il y a li solo wana ya pasteur bakutana kina mwana na ye na hôtel. Suite c'est un éveillé calamité avec Nadège Beauté l'endroit de la presse congolaise. Vous ne serez jamais dossier. Au revoir, ciao. Bye.